Masumo. Bonjour mon frère. 20 ans à Pépé Calais. Témoignage nous a nini. On a personnalité, il y a camarade. Tout le monde a film. Non, mais il faut dire que Bissozaki est grand, j'allais dire, fanatique à Empire Bakuba. Tous les concert, surtout le mercredi, dans Nganda Empire. Et donc, tous les vraiment, même la répétition, tous là. Et je me rappelle même concert moko Empire qui nous na camp militaire, na camp Ebeya, na Mbanzangungu. Na retour na biso to komi na nzela vers Madimba, camion to yelaki e baluki. Alba musicien belé bazokaki boengai na bimaki sain sauf. Donc pour vous dire que Dilou, Papitex, tout ça, vraiment tous la mingi ensemble. Nous avons gardé vraiment un très bon souvenir na Calais. D'ailleurs, tous avons bien un recteur. Il y a ce que nous avons bien un recteur. Merci beaucoup. Listen.
C'est comme si vous êtes là. Tout le monde a chingani, vous devez y aller sur le sol. Yeah.
babina mepona ya mari mutakobina na ye azate ata bokwande beleboyi mutalekie na mabina azate soko yebi obina babia obina bamakasi tomone yakawa ya mari abina batinoso babona bashishe bado bananya leki moningeriye lawanya ngama ya mari wewe mwana bende mama yetu wete sina watambe mame neo bakwa manje belebo mutabo bina na yoasa ite bazamo make bazamo ba ya mari ngande chibo chiri bazamo bange chibo pesa Betira maboko makasi keba jeri nashuke kisa mbosa suka
Marie Lissam est encore en vie. Et c'est pour cela que Saka Congo lance ce label, l'artiste ne meurt jamais. Même si ce n'est pas Marie Lissam, mais nous pensons à Marie Lissam, c'est obligatoire. Qu'on appelle Princesse Charlie. Et nous avons appelé Princesse Charlie. Moi, Mouké, parce que je suis du cœur avec la troupe. Parce que vous avez recevoir la Princesse Charlie. Merci beaucoup.
Naïba soko bakisa bisa putain comme dans le bakisa. Soko igeti bisa pour aux interpréter Marie bisa pour toi vraiment sa sœur naïa solo. Nazo interpréter Marie Misam. Groupe ezali ya nani ya yo. Groupe eza ngate, mais groupe eza ya de faire Marie Misam. Kama na bolingo na yende boboyi na bino ko panzana. Et to panzana te. Siko bobeka ba wapi babozo bino wapi vraiment pesa ta moi liloba. Église nini, répétition wapi, siège wapi. Ce tout travail pas pasteur Sony. So on gomo na biso oye mardi na mercredi au kuta biso wana na 14h. Merci beaucoup sœur Misamou na Mouindou. Vraiment derrière ayego. Vraiment derrière. Alors il y a outil Suisse. Aïe, alors bien il faut nous aller Marie Misamou il y a Pembe. Maman princesse Charlie, bonio. Bien na ngolon Nzambe. Obeta déjà no orchestre auto oyeka ka olobita na linga Marie Misamou na kelga na groupe na ye. Et na beta na groupe à Sœur Marie mais na za na linga kaye on a pas de quoi assister. Ben ici yo zala parmi ma sœur, ma fille de Sarah, le pasteur Sony ya solo. Te na za na Suisse, na kuna za moyemi. Mo sepeli ka lelo zala na biso na groupe pasteur Marie. Na sepeli mingi. Alors lilo ba ya bato no so ba kotala yo bina ba moni ni polo mi ozono avion okende. Te na rozalobi te mais na sengi merci na batu nyonso ba ko assister na soirée ko ya 20 ans ya papa na biso Pepe Calais. Merci parce qu'il a fait si confiance dans le groupe Sœur Marie Misamou et ça la entrée il y a Monzambé après le reste c'est Etikali Makambu ya bala na Nzambe. Olobi a fait si confiance Pepe Calais tant a fait si confiance dans le groupe Marie Misamou pour la sala sous 20 ans. Te na soki nataki Pepe Calais parce que lelo eza manifestation na ye donc eza grâce ya organisation ya grand frère Chaka Congo yango a invité kinga alobi Yaka Osala, moi, chanson mouké, la groupe et Marie Misamou. Merci beaucoup, l'artiste ne meurt jamais. Province, le rôle Yona, le Bassalio, Rosan Félèbre, nous avons la porte d'entrée, il y a un pouvoir. Il peut entrer. Bisolo, qui t'a voulu pour me représenter.
valablement. Et je dis à Yampania, moi je dis, mais comment Yampania, Nisolo, c'est le président qui parle. Merci. Yampania m'a dit, tu veux rentrer, moi je dis, mais pour moi, tu me fais rentrer dans la scène artistique, moi je suis dans la scène politique. Au moment où nous sommes en période électorale, le Gaouïb Sangaï n'a guère. Non, Yampania le président Soko Lingo Zonga, la Tinliban, il y a Sasa Malou. Ngano le maintenant, mais non, chaque bongo, avant de n'est-ce pas, il y a pour négliger, il y a pas de match ici. Il y a ça, bango, moi, il y a un quai. Baningama kola kananzela babaleo ngaimo konandako susie lati zoto zonga na kosila pambare. Président, pardon. Aujourd'hui bien. Que pensez-vous de l'alliance de votre fils à qui vous avez légué le parti? Il a fait alliance avec le Cameroun, Mon opposition était quand j'étais vivant, mais je suis plus vivant. Et là, je laissais aux enfants. Donc les enfants peuvent prendre le pouvoir. Ce sont des combattants bien formés, qu'ils nagent dans la scène politique. Moi, je suis dans l'observation. Mais j'ai remercié, je pense, parce que vous m'avez posé la question, il y a un panier à l'Oublinga Makam. Mais je suis dans la scène politique, mais politique de Luandinga Kakam. J'ai dit, je remercie le président de la République de nous avoir donné l'alternance. C'est le combat de Tchéndi Tshisekedi contre la dictature de Mobutu. J'ai combattu la dictature et le président Kabila a donné l'alternance aujourd'hui. Tout le monde est le président Kabila Mabo. Merci. Mais la couleur là. Mais le président veut que respect. Et on va y aller, c'est quand même ce bien beau. Tout l'air n'a monté, on a préféré la combatama. Noki balona bala, mais à crocodile. Oh, Motozande, la Faouyanima, Asale Morachi, Aesemo, Natika Kanamawa, oh, chou, mais yo, vraiment, Moto, il y a des devoirs de les attester. À sélection. Mais moi, je pensais que nous, les Balouba, on est tous fiers. Mais Madiaban de Bazan Lendo. Ah bon? C'est vrai. Que c'est là qui n'a pas de que c'est la Boli. Oui, il y a des gens qui étaient à Salé. Que c'est les gens qui ont que c'est. Ah, vous avez la main banité. Quand on va vous donner le guillaume, vous avez le même bol. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Voilà, merci beaucoup. Nous remercions la présence de tout le monde. Ce que nous pouvons faire pour tous ces artistes, que ce soit les artistes musiciens, comédiens.
Le financier du chef, ils sont tous au moment où il faut tout le monde. Et je me continue. La bonne
Bonsoir, Président. Oui, bonjour. Dans ce pays, au témoigné, il y a Pépé Calais. Mais vous, vous êtes le PCA, il y a Sokoda. Comment vous protégez l'œuvre, il y a Pépé Calais? Est-ce que la famille n'a pas bénéficié de ça? Il faut tout d'abord parce que Naïbike Bazouaka. Bazouaka, mais malheureusement, Bazouaka n'est pas quitté parce que Batouazo fout à Bissou Malamouté. Batouazo fout à Bissou Malamouté, n'a pas bon artiste. Tout ce bonaka malé, mais même il y a les lopés, tu intervenir. Ngaïté, mais Sokoda à intervenir pour la manifestation. Parce que le président, permettez-nous de nous écouter trop. Artistes et nous bazo réclamer, bazo revendiquer, bazo na bango. Mais vous êtes silence, n'ayez pour l'année le président. Mais non, bazo réclamer. Nous surtout bazo na membre. Mutazana membre te na biso azaka Kofi. Tout batika les Wera, JB, savre comme au jeune garçon on a ça succès makasi. Fali pour banamte. Donc on nous batika li ba jeune tout baza na kati na biso. Mais différence ezali pas ces ali parce que batu baza ko futa biso te. To photo lu kambongo gauche à droite pour nous sepelisa bango mais or que ailleurs ça ne se passe pas comme ça. Parce que je dis na biso faut pas futa quand même bazo futa te. Bon, un mot pour Chaka Congo, organisation artiste en danger, un mot pour Chaka Congo. Oui, na félicité, na sali na moni eleki très bien. Mais si comme na zoki na parler, na zoki na manifestation mususu ya Taboulei. Ya ngana moni toki na lelo na zoki neguna. Merci beaucoup président. Tozalaki na cimetière olelaki le lorsque samedi toana esengo oyoki ndenge ba interpréter banzembo ya mobali na osali ondeni. Salinga esengo makasi omoni na cimetière na lelaki ezala chez Demba ezali concert gala na ye soirée gala na ye epusinga esengo na ndenge bazoko interpréter banzembo na ye na ndenge etekisa uti musika poto ye bato etokinga esengo yango moyen na lela toza na ambiance moyen kolela eza suti eza ambiance totale esalinga bien moko namoni ke olingaka Pépé Calais na cimetière ba autorité bazalaki te mais le tomoni ba verkis ka mwanga na basusi kase atomoni bato ebele vraiment esali ondengeni mpo na cimetière
ozalaki na mawa mpo omonaki mutu te apa Chaka Congo? Vraiment na cimetière ezalaki na mawa mpo tala mutu lokola Pepe Kale ayebalaki mingi. Bino média merci na oyo nyonso osala mpo na ngai na yango nasengi toye na soirée gala na ye bato soko interprété namoni bahonorable namoni basusi kaseya namoni badesusa namoni bato ebele esali ngai esika osakana te oyoka mwana lokola bia oyo mokoli ainterprete oyoki mpena mongongo na yo namoni obouge okanisaki nini koba teke mwana oyo bia abokolaki bia aza mwana grand frère na ngai akobea ngai tata mwasi oui aza mwana ngai akobea ngai tata mwasi po bango loko bamisa akobea ngai kaka yaya mama ngai naza tata mwasi na ye naza leki ya papa na bango alors nzembo ya interprete esali ngai bien moko omoni nzembo ya yembi yango ngai nayembaka na cimetière nzembo yango nasopela yango mingi me yayembi asali ngai plaisir makasi un mot mpona aspect artiste en danger mpona Chaka Congo un mot mpona Chaka Congo merci Chaka Congo topoki ye bafleur babi ke Chaka Congo abandaka mosala asilisaka te akoma na suka kimi me oyo ya ngai tobandi na ebandeli na mabe na malamu tokomiti na suka napesi ye merci nakokile bafleur makanisi maleki ngai motu na te sema makanisa yo vulananga na ye awana poto sekota sheri onayo nakomemela yo mwa souvenir tika kokanisa
ngai mutu na te sepona kobakisa yo vula nanga na ye awa na poto sekozala sheri mpona yo. biso atika biso kala pepe kale ebele mosusu awa bayebi ye te mpo babotama apres ye 20 ans eza ebele me babiso oyo nzambe asunga biso toza ti lelo toyebi pepe kale naza na batémoignage na nga mibale misato ngai bomoni awa nayebi pepe kale etanke producteur ya pepe kale aprodula pepe kale na Zambie na Botswana et après na Lubumbashi. Naza na basouvenir ebele mais nalingi naloba yango vraiment fete kozala te yango nalobi kaka moke oyo mpo bato mosusu mpe baleka bamusicien baza ebele j'ai voulu la vérité mpo bameta basepelisa biso mais eloko na kosuka na ngai na mercier bino mpe boye ebele awa osoutenir pas. La boîte, c'est ça, c'est le ville.